Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Bon, lelo ezalaki première rencontre de Sali pour na matanga d'abord ya Mira Essa parce que aza ndeko na biso auti ko kufa na Luanda et depuis 2-3 jours toza un peu en l'air omoni ebembe soki ezalaka awa sur place ça allait être un peu plus facile que eza na pays étranger ba formalité ebele ya kosala yango na ezopesa biso un peu mutuko chauffé toza en contact na bandeko na biso ya Angola kuna pour que bameka kotala o etali administration mikanda pour que corps eya awa combien ça peut coûter kuna famille na bango ba artiste bandeko na biso kuna bango bamoni ndenge nini bakokota na kati ya organisation pour que corps eya awa po Mira Essa ayebani awa avandi awa ba para bazali awa ba collègue na ye nyonso tout bazali awa donc eza mboka na ye il faut donc akunama awa yango nde réunion ya liboso touti kosala ezaka ya liboso d'abord tozalaki na famille na bango famille ya Mira Essa ba papa na ye ba tata leki bandeko na ye pour que to loba nouvelle ensemble parce que ebembe nyonso ezalaka d'abord ya famille même oza mokonzi soki ndenge nini mais d'abord famille donc biso tokoki kobanda ta démarche moko te sans que tozala en contact na famille yango wana tout à l'heure avant tobanda réunion na biso kaka bacomédien tobandaki bacomédien na famille ya Mira Essa toyokani famille bapesi biso baide baza nango résumé na bango ezali que tobunda vraiment corps ndeko na biso Mira Essa eya awa po akundama awa et biso pe lokola pe eza idée na biso donc ebalani donc etumba tokobunda nango yango wana mais tosilisi kaka te mpo na ka ya ndeko na biso Mira Essa parce que na moment oyo tozoloba boye toza na baka au moins mine ya bandeko na biso baza sérieusement malade oyo nazoloba bien sérieusement malade d'ailleurs tosala cotisation ya mbangu banda lelo yo na lobby vendredi samedi na tongo ndambo tokozwa tokende ko dispatcher yango na bandeko nyonso wana Godé mabata ya évangéliste aza sérieusement malade na clinique universitaire Joli Kasimba asalaki accident makasi ya nani na moto ebende ekotaki na kati ya libumu bapasoli libumu mobimba toza na ndeko na biso 7e bagarre aza sérieusement malade et il a encore une autre actrice avant na masina Maï donc tala baka toza nango alors tozo traiter les deux à la fois na ya Mira Essa parce que cotisation est bandi na oyo pe po il faut to battre là-bas oyo baza en vie pour que tozo matanga musuté donc toza obligé to ça là tout pour que lelo ina lobby mutu na mutu apesa sa contribution na ye et que samedi na tongo to zala kokende kotika contribution na moko na biso voilà eloko munene tovandeli awa lundi wane kozala kaka biso na biso bacomédien po tolobela makambo ndenge tokozwa rapport na Angola na bacollègue na biso ya NTPC kuna ndenge bazwi badisposition et puis biso pe awa toyeba ndenge nini tokosala mais tokende malema mais c'est difficile mais quand il a la volonté et puis l'artiste baza mobilisé je pense que c'est l'essentiel. Quand il y a épée là dans la prison où on déconne bien moins vu de loin moi c'est même d'attendre ici à dire qu'il y a côté makala donc il prévient NTPC moi du loba par rapport non quand il y a déconne biso épée là tozoa qui déjà la démarche conseil juridique na biso Lombe maître Lombe na bandeko mosusu une délégation de 5 personnes tomekaki kokende trouver ba magistrat pona kosolola na bango mais voilà un peu voilà bango mais bino bozoloba boye bino boza kutu bato ya famille te vous n'avez c'est vrai que famille artistique mais place azuli ngambo est-ce que bosoloni na bango parce que biso na justice
ndenge ba déclaration sali tala makama lobby tala est-ce que ça normal bino moko bozumo nango normal évidemment le wala ça normal te biso to kitisika mituna sepo soko landi yango eza normal te mais ko empêcher biso te parce que ndeko na biso comme na mbeba to abandonné to kende ki alors maintenant ba lobby na biso kaka soki ba yeko retirer plainte awana maintenant bon ça va to tiki mais soki ba retirer plainte te biso to ko landela mibeko akokende makala. Alors biso to meki to ke boye ah non mais bino moko vraiment biso nyos to sa batu est-ce que vraiment boso mona normal moto boso linga ko kotela tala makama lo batu bino bokoka ko sangisa batu nyonso balanda ki oyo ndenga finga ki malgré a senga pardon mais batu ba ko yoka pardon wana esa bango te réputation basomba donc ba argument famille apesi nega to zaki pa ba magistrat mituna sekaka babi en tout cas soma kamususu toko solola me ya kolongola ko retirer plainte ezate akende amona ndenge loi esengi ce qui fait que nous avons le regret de vous annoncer que ndeko na biso epela aza na makala na prison makala siko pe biso toko lemba te toko tala un peu comment toko banda ko landela dossier po aza collègue na biso attaque mbeba ezali bon toko tika ye boete utumba nga muni fo tumba tumba te za matona matanga to la réunion soki likambo za ba vérité mais sincère condoléances d'abord merci pareillement mais Miraï ça tiki biso ouais eza nzela biso nyonso ni za la kaka ntabotami akoli et puis akufi ntabotami pas kufi mais ntabotami akoli et puis akufi mais liwa et Miraï apparemment ça précipité par mutu moko songolo pakala ikamuna musinzo. Mais c'est normal, question pas faire la mode. Question pas faire la mode parce que le sont liés ceux qui ont il y a bolingo et ça quelqu'un mon thème. Ceux qui maîtrisent mon thème. Ma bien oui là. Et ce qu'on y est, le roi est bon, quoi qu'on maîtrise mon thème. L'état où sont y a on a ba choc et bêtis et puis artiste yi butule lo tala ndeko na mwasi ozoki lo kwa musapina linzaka na yo abeto lo kwa bon l'air zo ka ba soupçon na bimake yana kombo mo boto tanga kombo te pona to ma bien la binango amukamate to zo banga mukamate te ma bien la binango amukamate bako zonga pe na habité est-ce que musinzo on a bêtis en fait on ninga musinzo miniature ozo mo te ba oche ba na kombo pe ba na lettre M même ezali mabe pour nini aza ndeko na ye mon eti bangola wana. Si vous avez 2, 3, 4 personnes, comme déjà famille. Si vous avez 2 personnes, vous avez déjà famille. Si vous commencez à vous dire que vous avez un Congo, ils ont bien été. Parce que vous avez un paya. Si vous avez un Kina ou un Atomé, ça, vous avez un Atomé. Mais ce que vous avez, vous avez un donc, vous avez un si pour autant, c'est bon. Et à son âme, ils ont essayé, essayé. Et puis là, on a ça, que non, bolingana, bozabomoko, oibutalo barabalo. Mais bolinganité, si vous avez ninga kei miso ko na matanga ba rotonde bele wana me bando lo psako pe mire yango pete au moins on matanga batondi bazolela batie manette noir mais tant que ça qui a vie miso ba comment ko swana ya na ngola mais a swana na bata voilà avant Miraï ça pour facile que émission moko le dit qu'il y a 2 personnes sur ça déjà maman Belvique la patronne et puis Mams 2 personnes on a d'après yo ah bon Esaïe misa yemo ka pourquoi sur ça bangote Esaïe mo ka pourquoi sur ça bangote et on aime ça bato que non bon sur le singate quand se fait dans la problème là yo sur sangate sur ça moi ce sera Belgique quand il a pour ma chérie yemo ka pourquoi et puis là la prison Jolie na hôpital est gravement malade et puis c'était Mbaga idem. Il a reçu le corona quand vous faites la moto ça n'a pas c'est un niveau beaucoup coûte moi on a sur kana okamongo Jolie ba mi chopo so kingi ni linga do obe salinga mabe et salinga mabe makasi parce que baba ndeko na biso mais likamo to mo na oyo ndeko mo kendele oyo bon ça c'est normal parce que mon to fa bela mon to ça l'accident c'est normal nature mo kileza bongo mais tous les photos sont les artistes tous si mana tous ces maboko muketo ça moto tia poto tous sont vendés qu'on a biso on a épilation on a épilation on va que noter ville le paton à ville le paton à ton à rabat alors on va pas me sauver comprendre parce qu'il y a ça moto alors na mon artiste
basi na so comme kokangisa ba artiste eza kitoko te et puis la sala qui m'appelle mais fallait pas commencer à niveau prison à la prison oui à la prison eza kitoko te donc voilà ngalo ko komosanga passe kaka ke soki toki artiste comédien moko akufi bafo s'attendre na 2 ou 3 makambo soela na bino na sima et puis là comprendre on a ça bango que non bolingana boza bomoko oyibuta lobaka balo mais bolingani te sikomoni ninga kei miso bona matanga ba rotonde bele wana mais bando lo psako pe mire yango pete au moins on matanga batondi bazolela batie manette noir mais tant que ça qui a vie miso ba comment ko sona ya na ngola mais a sona na bata to silisi kaka te pona kaya ndeko na biso mirais parce que na moment où tozo lo baboye toza na baka au moins mine ya bandeko na biso baza sérieusement malade on azo lo ba bien sérieusement malade d'ailleurs to sala cotisation ya mbangu banda lelo yo na lobby vendredi samedi na tongo ndambo to kozwa to ko dispatcher yango na bandeko nyonso wana vile le patonga batu vile le patara tonga batu alors rappel ma ramuso mabe comprendre parce qu'il y a ça moto alors na mona so artiste bo soki basi na so comme ko kangisa ba artiste eza kitoko te Godé mabata ya évangéliste aza sérieusement malade na clinique universitaire Joli Kasimba asalaki accident makasi ya nani na moto ebende ekotaki na kati ya libumu bapasoli libumu mobimba toza na ndeko na biso 7e bagarre aza sérieusement malade et il a encore une autre actrice avant na masina Maï donc tala baka toza nango alors tozo traiter les deux à la fois na ya Miraïsa parce que cotisation est bandit na oyo pe po il faut to battre là-bas oyo baza en vie pour que tout soit matanga musuté donc tout ça obligé to ça là tout pour que lelo ina lobby mutu na mutu apé sa contribution na ye et que samedi na tongo to zala kokende kotika contribution na. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.